tokola na biso awa toza bana à Montréal toyebani donc surtout communauté à Montréal, Québec, Ottawa, communauté congolaise à Canada, partout là où vous êtes en Ontario, à Vancouver, et pas notre Mozart, on est ensemble. La petite mode de la bande de la poche aussi. Il y a quelque chose dans cette vidéo, les vidéos à soutenir à propos de ce sujet-là, ça ne faut pas la faire. Mais la première, c'est qu'il faut plutôt se comprendre. Comment nous avons fait des vidéos, on a l'oyenge, mais la moindre fois, le message est qui vient. Il faut tout se comprendre. Vous voyez, non? Il t'embrasse, vous excusez-moi, un entièrement volume, mais évitez ceux qui vous font quand bien, moi excusez-moi, entièrement volume. Dans la course à la course, dans la course, dans la zone, dans la zone, dans la zone, dans la zone, là, si ça n'a pas moi, dans la mort, bon, c'est ça. Likamboza toujours ya ali Mboyaka la wana. Est-ce que vraiment bisoir na Montréal to ko sangana? Biso to sangana pas to saleni. Na pas to saleni, mama okolo bobo biso to sangana, to saleni. Vous voyez pas que ça fait pas de sens. Zoua. Mais tu vois que ils sont en nini, s'il vous plaît, vous citez à ta époque, on Shakira Gucci, on Niclette, on Kabinga, on HK, on Angela Meza, on Tanya Ilunga. Badeyes nyonso famille lunga nalobi biso sikoyo tokoyokela bango na même propre mère na ngai grand prêtre mère diva kitoko nanga moko awa simple Alicia nalobi tokoyina ye tokoyoka ye zuwa na nini mais ça se fait pas, je préserve ma vie privée, je peux pas faire ça et puis c'est ridicule quand il a pas le temps sa caméra mais je peux pas faire ça parce qu'elle doit se priver. Moi je peux pas faire ça. C'est comme il y a qui s'habille Zoua c'est surtout la bilo zoua toyokeli mata umela mwinda na yo balingo kanga mwinda nazo solo na bino talingi mafinga te na fuko bino bafano ya konifati mboya kala nazo tuna bino bato lokola biso tobota bana na biso ya kitoko tozo boko la bango awa biso toya na 2012 te na 2012 mais 2012 kana sina swaki ba diplôme na 2005 HK bazolambela ngai parce que na suis diplôme biso toyebani lelo te nayebisi bino ke ba HK bakabi baza bana mama na Montréal moto aza na problème na Montréal te toza biso nyonso na kwe na biso tozobokola bana na biso on n'a pas le temps okanisa te ke moto asali video afingi yo oza na temps oza na posa yo ozokanisa réputation na yo ozokanisa kombo na yo ozokanisa ke internet eza ya libela eza te lelo lobi na lokuto c'est des choses qui restent donc yo ozokanisa avant parce que toi tu as beaucoup à perdre comme tia na internet makambo ezanga ntina tu vois non moi j'ai beaucoup à perdre. Moi, il y a qu'elle n'a rien à perdre. Quelle réputation elle va protéger? Mais cela dit, il y a qu'elle ou bien position au Canada, il y a Anika Kaba toilette. Pas qu'on Kaba toilette, c'est bon, hein? Quand il y a Canada, on est peut-être qu'on a évité. Mais en autant que tu parles français, on a un bon comme il balai. On dit ta toilette, c'est bon. L'agence en plus. Et ça la paix. nayebisi bino bandeko na ngai toza na jalousie moko te na mbwa ya kala non ezaki mbwa ya kala alekisi na ville moko okokozwana te na ville mobile
Ngana ça mon à Montréal. Pur quoi à Montréal. Donc il y a pas et moi bien que dans ça mon à Montréal, ça même pas ou bien bao bazoluka ozoluka ki vedette na kombo ya bato, ozoluka ki vedette. Ngana oluka ki vedette na kombo ya Mboya ya kala. Ngana oluka ki vedette na Montréal. Mais pas nani. Ngana kombi ba vedette pas banane parce que bato ba mona nga ndenge na kola. Tango nazaki kozala yo même. Tango nazaki suba na mbeto. Siko ngana obima vedette ba batata na ngai. Et pas baninga na ngai na kola na bango, ngana na la vedette pas nani exactement. Là tout la bino na qui vedette na ngai na et pas wa. Parce qu'on me connaît dans un monde à Montréal, tout ça la mission kakao. Non, ma question qui n'a pas dit non, peut-être, bateau à Montréal, on ne va pas encourager, on va battre peut-être, et tout. Mais on a pu le coup ça à Bozo, à Montréal. On a pu le coup ça à Bozo, à Montréal, pourquoi? Parce que, ma parents n'angaï, bah ça bateau à Montréal. Ma parents n'angaï, bah à Montréal. Même la papa n'a moi en vidéo, moi je vais faire ça, mais non, je ne peux pas faire ça. Bah tonton n'a pas papa n'a pas vous avez dans un respect pour le bibo. Je ne peux pas, bah tout juste, hey, oh moi là, je ne peux pas faire des choses. Mais dans un lieu puis ça bino kakake moto. Oh il y a pas de film, ma parent y a pas. Bana y a pas. Okufisa moto abengi yo enregistré yo ebembi uti kokufa ndilo mokalisi ke ndoko moninga abengaka mpona kopesa bacondoléance soki nde eza nango bacondoléance te moninga abengi yo nde ale abandi koenregistre yo uti kokufisa moto awa na Montréal. Est-ce que eza makambo esalela? Tu peux te prendre avec tout le monde. Yo, awa na Montréal, natangela bato, ba ennemi na yo, bato et le pire c'est que toza bato o tozala ki ba vrai ba décorer. Biso to yo kena eza soa, mais biso to kabela ni. Mais quand la personne a nini na vie na ngai. Combien de milanga ya matanga, combien de mbongo, combien de bilamba, combien de sapato, combien de maquillage na kabela Mboya ya kala. Combien? Makwakala. Ni chopo wana sabanga na mesa ya wasali ka vidéo, apandi vidéo à l'esanga. Na lobi entre les filles. Ce qui voyait pas dans la toujours ça la maquillage de mais à un certain moment on a fait quelque chose dans mesa. Quand on dit avoir quelque chose avant on dit va tout mal le ventre vide. On a allé ici non. On a fait la lobi na lesi yo. On va qui est moi et pas dans la zone là ça 3 repas par jour ya wana na lesio moi et l'autre moko aussi fufu eza même pas fufu eza farine la mi yango na mai parce que kana yebi fufu te voya kana ifotika c'est pas normal na ville moko kana ça moi à Montréal est-ce que ça les ennemi à Montréal non c'est où mais yo moi kaloye na 2012 Ozwani na groupe je t'aime. Groupe je t'aime mobile, bah donc bah boîte yo. Bah tikali entre bah on fait la paix, bah changer tout combo. Oligi groupe, comme on a les kamata en soit cadeau. Nous en autant que ton boy yo. Bah quelque chose là y a ma théâtre y a ma. N'est-ce pas non? Donc groupe je t'aime mobile, bah boîte yo, là ma théâtre. Tu vois on nous combattre comme ça il a ma théâtre. Yo ko sala théâtre na Brigitte Lissou. Yo finga Brigitte Lissou te yo. Yo na yo finga na Montréal. Yo finga Brigitte Lissou. O finga non, bozila na ibisabilo a finga un instant. Yamba kwa kala. Ozwana na lobi bien groupe je t'aime. Ozwana na Brigitte Lissou musi ko zolo ba ke non ko sala théâtre na ina ebite ndenge ni ko sala théâtre na ye soki bo yoka na soki épisode moko mibale bokabo na ebite etali na ite oswani na Angela Meza bozaki kolamba biloko yo na eboswana kapi ofinga kapi na matoi na ngai na kapi abomelinga mama na ngai miso kapi abomelinga mama na ngai miso kapi abomela mama na miso wana
Oh, Kabi a fait l'émission moko. A finganga. Tango maman nanga mon émission wana. Maman nanga a piqué crise. Maman nanga a koufumiso. Maman nanga a koufumiso malade à cabinet. Kabi a bombé la maman dans miso. Arrête. Nakindo kinaye. Ce qui m'a maman nanga a koufi. Kabi. Ta kokota boloko. Tu es folle. Arrête. Makamolobi pour n'arracher pour répéter parce que ça m'a bé, parce que ça pour atteindre personnalité à beau frère na biso. Na koki ko osete. Boye binga bino bato Montréal. Boye binga je suis une fille très respectueuse. Je n'ai pas une bouche comme ça là. Je n'ai pas fille à respecter Kabato. Tu me respectes, je te respecte. Je n'ai pas plus la problème de mon côté parce qu'on a une fille très aimable, respectable, souriante. Je suis en paix avec tout le monde. Donc, ma maman, le people n'a pas répété parce que sa personnalité a beau faire la mission. D'accord, pour répéter à côté. Mais il y a un mot qui est ma camoufle, le people a beau faire la mission. Alors, on a l'équiage. Hein? Si vous avez Angèle à maison. Si vous avez Niquette, la mère des garçons. Quand on a dit que Niquette, la mère des garçons. Azui ma solo, batoma ko ba bengi, ba pesi ma banda ko beta ma solo. Niquette fungola YouTube na ebo, bazo yebisa Niquette ka ndenge basale ngai pe la même chose. Bato bazo benga biso. Bino boye bite ke mo finga bi kuna na internet mwa kala fingi bino kuna na internet mwa kala. Mwa kala finga biso na internet ya nini? Oh mwa kala, alobi Alexi ona mama diva, alobi azo no papa na Stéphanie Oyangai, moi, Niquette tata la bonne allez moi kala, soukola Niquette, soukola donc azo bête à mi solo ya moto, oh ya yebi même pas. Peut-être que moto koko za la voisine là. Mais yebi pas. Niquette a surtout mais attends, oh ça li solo nangai, mais quand moi si wana to yemanise, comment ko bête à mi solo nangai? To va na kabine moko comment ko bête à mi solo nangai? Vous comprenez? C'est ça qui se passe. Azam moninga na Shakira Bouti, des anciennes amies depuis Ayana Montréal, biso nyoso to yamba yembe. Comment yo ko banako finga bana Shakira? Moi même ma vedette à Hollywood balobakani, laissez les enfants en dehors de ça. On est fâché parce que non. Ba paparazzi tango bayaka ba photographie kabana na biso donc ils ne respectent même pas les enfants. Mais non, tu peux soit notre biso, j'ai des limites. Il faut en avoir limite, il faut en avoir standard, il faut en avoir valeur. Quand soit dans yo, mais en tout cas, je suis désolée. Jamais. Et à ça, dans yo. Na bana na balabala et donc comment ils ont comme la bango na ko bimanta que maman na ko aider. Ah oui, en tant que maman na ko aider moi na ennemi na ngai. Ce qui maman na ya ça. Parce que na yebi pas ça ko bota, na yebi pas ça ko boko, ya ko boko. Ndako plus jamais au fil de moi na ba. Et moi na moninga na ngai en plus que tozaki baninga akabela banga bango. Yo ba tena ba moko tena enveloppe. Baso pesa yo. Hein? Yo. Batia ma mongo te na enveloppe baso pesa parce que tu n'as tellement rien. Pourquoi ça la baninga non? Baninga o basale la yo, ba vrai. Biso toza ba fana kwiti te. Bino ba fana kwiti. Bino bokaye sinike, bino bolingi ba kwakala puisque biso to lingaki. C'est ça. Bino nde soki bozaki awa, nde bino nde ba vrai ba ndeko na ye. Biso bato to laisa ye to kabela e biloko, to kotisa na ba fête, to futela ye ba concert, biso nde to linga ete. To pesa milangi ya masanga, milamba tout, to bomba ye na ba lokuta na ye. Biso nde to linga ete. Bino nde bolingi ye plus que biso. Mais non, voyez vous êtes belle. Merci. Merci grand Paolo Bata Yomoko. Moto y a vendu l'internet du lundi au mardi. Du lundi au vendredi. Du lundi au dimanche 3 fois par jour. Na Congo à Bato. Na Congo à Bato.
Est-ce que c'est normal? Mais ça, dans ma vidéo, dans ma sujet, la vie, les 7 sujets, pas mobile ya mundele, ndako ya kokola, sokini. Tu peux sauter ma longue de singe blanc, voilà, tu es qui toi? La moto, toi, tu es qui? Tout que la dame n'a pas fait logique à Mayenne. Moto moko alobi na ngana commentaire alobi oh oui bato balandaka ye pendant diplôme te balandaka ye bayebi ke azaso ba balandaka ye parce que mais alors vous êtes des bêtes parce que vous suivez quelqu'un que vous savez que c'est bête donc vous n'avez même rien à faire donc vous êtes encore pire qu'elle. Vous voyez non? C'est pas comme ça. Makwakala. Fais ton YouTube solo là. Angèle la mettre à ça là qu'il y a un lamba pilote. Groupe, je t'aime pour ça qu'il y a bango. Azo ça la théâtre. Marie-Laure a ça là où il y a azo fait sa conseil. Yo yebane pas Marie-Laure, yo ça na Congo militaire. Yo yebane pas Marie-Laure. Marie-Laure ne moto abimi ça oso qui te yo za na yo. Marie-Laure a ça la classe na ye azo diplôme na ye. Akoma chroniqueuse. Diplômé s'il vous plaît. Collège à Montréal, Marie-Laure a tanga yo ofinga Marie-Laure. Ofinga ye depuis mututu wako. Yo kokokala na Marie-Laure. Soki balongoli en singe blanc. Marie-Laure a telemi na makolo na yemba. Yo soki balongoli en singe blanc. Toi tu es qui? Ndako zo kumisa ya yote. Eloko nyonso passeport arrête. La ville moko arrête. C'est comme même bato a poto, bazo lemba yo. Moto a kufisa mwasi a quoi na étage. Mwasi a miboki na étage. Biso bato to sala na intervention to yebi santé problème de santé mentale ils a makati. Moto soki azo sala schizophrénie, problème de santé mentale, dépression, moko la koluka komi bob. Eza faute à moto te. Surtout ceux qui m'ont dit et là ils s'empirent, ils sont incontrôlables. Mon tabomi moi s'il a été à une boîte la fenêtre, c'est des problèmes de couple, ça va passer. Bon il s'en même dans zone le bango, papa junior n'est au vandi kuna, il s'en va sur la zone tourner les couteaux dans la paix, pardonne-moi. Et ça parce que moi ya kala, quand yo là la mettre à l'hôpital, moi kala junior na biso, moi kala. Combien d'émissions ça il a commenté? Kofinga yo awa moto yebi ete moto kutani na ete abenga ti ba parents aussi kuna oh oui ta kutu na zala ngabie soki makabo soko moni libale est-ce que bino boyebi vraiment junior vraiment Adam mobali bo reconnaître non yo kene ko sa ba présentation yo de je suis thérapeute oyebi ke na Canada lo baka kana lingala parce que tu sais au Canada tu n'as pas le droit d'utiliser le terme thérapeute. Si tu ne fais pas partie de l'ordre des thérapeutes, tu n'es pas une thérapeute et tu ne fais pas des thérapies. Ok? Arrête ça. Tu n'es pas thérapeute, tu ne fais pas la thérapie, tu n'as jamais étudié en criminologie, tu n'es pas FBI, tu n'as jamais fait le journalisme d'enquête. Au lieu qu'on a journalisme d'enquête, tu n'es pas journaliste. Ou bien la crise d'ambition certificat, il y a l'Université de Montréal et pas au Québec qu'on a un certificat en journalisme. Bien. Tu vois, non? Moi, il y a l'arrête. Tu vois, bien la yaki à Montréal. Comment il y a une photo de la flangue? Ayaki pas d'ailleurs. Hein? Ayaki te? Pourquoi? Parce qu'on soit dans la zone, bien. On soit dans la yaki. On soit dans la zone, na viewa, musoba, na ye, viewa, na zoba. C'est tout. Mon tonneau, ça va comme mon zoba, pas d'ailleurs. Zoro m'a bien la vie à Zoba. On n'a pas de dans le mariage à Didier Massou. Ok, là? Yo, fini à Didier Massou qui était yo. Mon salaire, non, ce qu'on bengi moto, allez. Ce qu'on bengi moto. On enregistre moto. Pire traite. Donc, pendant qu'on rétablir, bah, fait. Donc, ça, vidéo, il a été. On va rétablir les faits. Na poto oswana na bato nyonso ofinga bato oyebi même pas. Vous savez, on passe tous des crises dans nos vies.
biso nyonso tozalaka na bacrise na bavie na biso eza teke biso parce que toza na on est non biso nyonso on passe des crises on a des problèmes eza teke soki ozwani na mwasi na yo ozwani na mobali na yo otindeli mbwa ya kala ne peut rien faire pour takoconseille otakosala eloko te mpo na yo botika bino bato bomana mbwa ya kala akoma soki moto médiatrice familiale. Non, elle n'est pas médiatrice familiale. Elle capitalise sur le malheur des gens. C'est ce qu'elle fait. Elle capitalise sur le malheur des gens. Yo okokite komiko kokisana bato à Congo. C'est injuste. Non, c'est injuste. Tu peux pas. Nous biso wana poto. Toza ko vivre ma vie différente. Soko kokisana moto. Mi kokisana ngai. Ah mais oui, mais kokisana ngai. Oko kokisana ngai te oyo kasoni. Parce que ngai naza mwana ko obota. Mais on jamais ko bota mwana lokola de toute façon. Bana lokola ngai kaka babandi ba kitoko babota kamango. C'est pas n'importe qui. Parce que yo soko bota kinga ne naza pola kuna. Mais maman nangai, nega botanga ya bala na 16 ans, aya na poto na 20 ans. Proprement, na mobali na ye, donc bien. Et ça te banzela ya sima nzamba. Ba parents na biso baza ba o baya ki la première vague. La première vague ya ba Congolais au baya na ba années 80. Hein, boyebi. Après, il y a eu une deuxième vague ya ba Congolais. Les premières vagues dans les années 80, ba o ba bota biso awa. Toza ebele, to kola awa. Depuis maternelle, depuis garderie ti awa. Biso ba bota na maboka awa. Ba parents na biso bazaki ba intellectuel ba yaki awa. Na basi na bango. Ok, zaki teke boto yaki ba réfugié. Non. Na tango wana ba parents na biso bazo luka ba intellectuel. Papa nanga za na classe à médecine. À ça la classe à médecine pour la université bazo recruter bateau des petites familles avec des enfants qui parlent, des enfants en bas âge, pour peupler le Canada. Bateau balobaka déjà français. Français to yeba ngo depuis. Ba pona ba parents na biso to ya biso biso sawa. To sa ebele ba parents na biso ba intellectuel. Ce qui na bandi kotanga même ba comme na kwa ko bossa donc na ni même pas kotanga. Boye bibino ba bato bokola na ville Saint-Laurent, vous savez de qui je parle. Beaucoup de la ville Saint-Laurent, beaucoup de la Charlevoix, à Montréal, tout ça, hein? Nous, nous sommes proposés comme une dans ma voiture, dans ma nappe, parce que. Comment ça? Tout le monde a une voiture. Tout le monde a la voiture, parce que c'est quoi? C'est ridicule, je ne peux pas faire ça. D'abord, comme ça d'un côté. Parce que tout le monde, ma frigo à Kalawana, ma Kwakala, biso to comme na stainless. Ma meuble à Kala, ma micro-ondes à Kala. Biso to comme na micro-ondes, ya lokola iPhone. Yo zaka na micro-ondes à Kala, ma meuble wana ozwa ngo na armée du salut. Est-ce que bato na poto ba yebi yango? Parce qu'il y a que l'armée du salut qu'il y a des vieux meubles comme ça. Alors que biso to ba meuble na biso ya utaka ba brique, ba bro et martino. Yo yebisanga eloko epai na yo euti brique euti bro et martino yo. Au côté na brique. Nanda kono mobimba ba Congolais. Pour moi le problème c'est quoi? Le problème c'est que ma Kwakala bois ya kala nenga zaki wana bois kala nazo répéter bien bois ya kala ani bois ya kala. Na lobi hein. Au moni moninga na yo azana eloko te mazo kosa. Yo vandi pembeni na yo zo yo ka sonne. Ko bimisa na kwasi. Ozo comprendre. Ozaka koyoka nenga zo mais azo lo ba. Le problème c'est quoi? Gana mboya ya kala tozwana ndenge tozwana parce que na tia commentaire. Ya lingi to tela e commentaire ya mabete. Ezaki be commentaire ya mabete. Azako sala matanga azako lela noko na biso to lobi na kaka ke non. Balela kanoko na internet. C'est manque de respect. En tout cas selon moi c'est mon opinion. Aux autres réseaux sociaux les apports tout discuter. Est-ce que je suis obligée d'avoir la même opinion que toi? La fille, on a yaya nangai, la confirmée, on a maman nangai, la confirmée, la lobby canadienne, on a plus maman nangai parce que moi, à bord à ta mototé. Donc, mais la lobby n'a pas que non. Au coco, la non qu'on a aux autres la belle émission, c'est un peu manque. En tout cas, c'est mon opinion. Allez, comment t'as confirmé? Comment un ennemi n'a pas de pigeons? Comment pourquoi? Yo lingi ka bat ata bino ba konifwat bino ba fanatique na yo afinga ka bino na ko tanga botaka na ba commentaire bokele na ba commentaire ba vidéo na yo
botala soki moto aza na même opinion que ye te omona ndenge akofinga moto wana akoramase ekabo umela mbwa ya kala umela tolingaka yo mingi mbwa ya kala umela mais boza bazoba parce que ye azokapitalize na malheur ya bato ebino bozosepela nango ye azokapitalize na kofingela biso bandeko na biso ya mibali bajeri kobetotre na Congo napesi yo mbote mingi yaya na ngai kobanga te biso na Montréal tosi tobongisi tu mama Kapinga napesi yo mbote ebele mama na ngai oza na mwana na Montréal nagai ndeko ya jeri kobanga te jeri na ngai pardon yaya soki akangi yo biso na minute awa tozokangisa ye aza terroriste abe wi ye atindaka bafond mpona basala mabe na bato na bamboka mosu aza terroriste bapesaki mokala te aza terroriste jeri na ngai kobanga te yaya ngai nalingi kutu tika bakanga yo soki bakangi yo ye mpe bakangi ye na le même moment tika bakanga yo ya na ngai esa eloko te non eza boye yana kai jeri soki asimbika asuki na moko kimambangu ekaleki na oya na ndeko na yo na Canada Alicia. On va régler ça. Je suis pas la seule. Kuna na otara bazon la même chose. Ah na Montréal. Donc to lobi simbe la biso. Moto a Congo soki boyebi ke makakala. Mbwa ya kala. Moto a sali bino quelque chose. Atinde bino ba gendarme, on se pète. Donc on s'en changer là. Biso toujours menacé. La mère des garçons a tiré un message de pour souki ça parce que tu as souki ça on va bien la souki la vidéo ce qui va comprendre et talibino la lobby hein la souki siwana la mère des garçons a fait sur devoir à lobby benga y contacter y on lui fait sa rendez-vous bobunda parce que yo bundaka mingi na munoko ovandi na sima ndenge siko basalela biso réseaux sociaux ale omiti kuna obatani na ndako na okala soki oponini yo moko obatani ale finga moto après olobi nini osali vidéo ozwi bavu bafuti yo na YouTube c'est bon c'est ça non c'est pas ça moi kala c'est terminé. La mère des garçons a fait son devoir contacter beaucoup na terme na yo beaucoup le baté que oh non bazo menacer ngai bakanelinga non mota menacer yo te et puis beaucoup ça la ka bilo mibale ou alors pona soko lingi na hotel pona na Shakira pona na Angela Meza pona na moto oyo ko bunda na ye bato to ko na biso bato te ebele non yo na moto ko pona Yona moto kokola ekopona ngai te parce nga na mbundaka te bomani biso ba intellectuel to mbundaka te non nga na solo ba polele nga na mbunda te parce que nayebi te na mbunda même bayaya na ngai se bobunda ya solo sikoyo soki bobundi na ye azoki pota bozwi sida kuna bosani non bref. La mère des garçons a fait son devoir. La mère des garçons a dit beaucoup de et voilà. La qualité que mon non, tu ne vaux pas la peine. Moi, Yakana, tu ne vaux pas la peine. Tika communauté, diaspora, tika bangonnier. Nani kuna, napoto tika basonnier. Biso pina Montréal tika biso nye obata mi okoki su komplimate babetaki yo kuna na mélanger babetaki yo na mélanger yo lobi nani aye koyiba maquillage epai na yo
Ayo yiba maquillage pas na. Ya yiba maquillage pas na on a nini. Une jolie fille comme ça pourquoi de la Facebook na époque de tala ye. Ayo yiba maquillage na ya nini. Ya nini. Si wana azangi nini pona kende ko yiba maquillage na yo pas na. Ya wana kuta kyo na balabala na ngi ko tanga ko de que parce que soki na tangi ko na eza lokwa na za ko incriminer ye, eza lokwa les commis preuve. Bon nga za mutamayele. Je pense. Mais à kuta ki yo na balabala na danger. Dera beta ki yo soki ba voisin ba bila ki police. On est pas comme la vivante. Tani moi mkazo beta wana nzela. En passant à votre émission bébé na ya qui tala moi gros bisous de konanga o miebi yo moko gros bisous. Ezaka boy mais biso pito lingi tout ça on komi ko bata no ko kaiso ko bibante o kene ko soma la misi na janta non o tambola lisusu Montréal est petit tala tinga ya wana banlieue 2 heures de moi na so basango na yo tozo kutana te ça te que to yokani kawa problème HK problème Angèle problème Shakira problème Kapika problème Nayana problème famille Ilunga problème wana nazotanga ka bato à Montréal. Est-ce que c'est possible? Moto moko azonda na bato wana nyonso et moto oyo umeli même pas na ville moto ya sali 6 ans na ville bandeko nanga atako ki fanatique yango est-ce que beaucoup faut utiliser moto na bino pour comprendre ceux qui m'ont eu malheur dans la vie na ye yo éternisé yango o saleli yango photo cadre moi na wana ya mama o ya mubwaka ki na étage azaki na 7 ans na yoka ki junior azolo ba mwana na yaza na 7 ans oh akufi na zengi akufi yo za gynécologue yeba ki ke conseil za na zengi wana wana kokola akomona vidéo wana kokola komona ndenge papa na yazo finga malambeta hôpital que papa na ya boma mama na ya est-ce que ça la kamwa ya kala okomelisa bato liboma mwa kala et parce que Junior a ça il y a 3 de réponses Junior azan tabate Junior azan tabate tozan atana yote biso tozan atana yote bomani na teke na sawana nazan atana ya mwa ya kala te eza ko kamatanga ta komona depuis nga na yaki on na compte sa biloko na ngai nakende ko ranger épicerie na ngai nakende ko kotala kolamba kosala makambo na ngai nakanga bia nazosala video ngai naza na mwana kobokola ngai nakendeke klasi ngai nasalaka mosala ngai naza na makambo ebele je suis investi dans beaucoup de choses dans beaucoup de comités alors naza na tante nalingi mpe te bamonaka ngai na biloko oyo ezangi ntina souvent j'ai tendance même à parler koloba na lingala pourquoi ata lingala na ngai eza mabe mosekiseki ngai c'est pas mon problème moko moto nyonso alobaka français kaka na accent de français de France mais non biso bato ya Québec tolobaka na accent na biso ya Québec lingala eza lingala mbote eza mbote naloba mbote alors tant que tu me comprends j'ai lobby dans le matin j'ai lobby on comprend mieux là qu'on a zone là les Camerounais là bon bino boyebi te que na lingala nanga vous savez que ok c'est quoi le problème c'est que j'aime tellement mon pays que j'ai appris ma langue c'est ça le problème c'est tout ce que vous devez retenir j'aime mon pays et j'ai appris la langue en dehors du pays ok donc bon bah quand on commence à lingala na vous êtes les insultes sont le langage de fête. Je suis au Québec depuis. Ok, au Canada. This is as good as it's gonna get. I can't do better than this.